Shalom, shalom na bana nzambe nyonso. Bozali kolanda biso bipai na bipai. Tika ete nzamba lola pambola bino. Ndenge bozali komona tozali awa na centre évangélique Arche Alliance Masina. Ozali bongo première extension ya la borne. Lelo ezali mokolo monene, ezali mokolo nesengo, ezali mokolo ya kozongisa nkembo lokumu masanjole pa na tata pambate lisangali ya bino. Ezali bongo kosepela mibu tuku misato na motoba tope 36 ans. Yango lelo tolingi totalisa bino ebandaka ndenge nini nini esalami na 36 ans. Bakokoso nini bakutai na yango bokolanda ba témoignage ya bana na nzambe ya bipai na bipai na mosala monene oyo esalami na 36 ans ya centre évangélique Arche Alliance Masina Bolanda. Merci beaucoup pour la maloba. Comme on a ngai Winner Ocha, nazali mwana na kati ya église Arche Alliance. Église bandi na 86, mais ngai na ye awa na 88. Na 88 nazalaki na une année. Na botami awa, na koli awa, na tangi pe awa, lelo pe na bala, nazape na mwana kaka awa. Na ngolo ya nzambe, na zali awa na travaillaka na département ya presse. Na yaki awa mwana mukie, et pendant tout ce temps, Nzambe vraiment a se manifesté makasi. Et to koli vraiment awa na parole de Dieu, to leki ba étape nyoso ya église, to bandi na ekodim, na ba aîné, ba cadet, ba junior, ti ba adolescent. Lelo Nzambe asali biso grâce, toza na kati ya département, toza pe ko encadrer bato. Donc eza témoignage moko munene, komona d'abord ngai moko lelo lobi nazalaki mwana nazokola na encadrement toujours ya papa na biso Israël Nsembe oyo asimbi biso depuis tout ce temps atika biso te. Eloko e marka biso mingi na vie na ngai ezali beaucoup plus humilité ya pasteur na biso, sens na ye il y a action missionnaire. Omoni eza donné à tout le monde lelo kozala na esprit missionnaire. Donc eza esprit oyo evandisaka biso makasi. Humilité pe consécration surtout ya pasteur na biso nde vraiment et soutenara biso makasi eza vraiment témoignage pour na biso hormis consécration mais constance na ye. Donc depuis toyeba papa depuis papa bota biso na molimo toyeba azalaka toujours constant. Donc le loko mona Arche kokisi 36 ans boye eza vraiment fierté pour na biso yango moni depuis tongo tozawa pour na kosepela na bandeko mususu toza ebele bandeko ekodim lelo ba misusu baza na union musicale ba misusu baza na intercession ba misusu baza ba pasteur baza ba missionnaire ebele alors biso nzamba sali biso grâce toza nanu awa na département ya presse. Alors maître Winner aux un département pour yebisa biso na 36 ans. Comment vous gérez communication chrétienne? Yozalo, archive nini, ozo simba et soko taliango bino Dieu est grand. Pour na répondre na yo 36 ans ya Arche ngana koti département après baptême ngana âge ya 15 ans. Donc depuis 15 ans naza kati naza na archive ebele oyo même ceux qui na lakisi yo kondimate ba ndeko ebele baleka ba image ebele ya ba déplacement mingi ya papa surtout église tango ezalaki nanu loko moko te awa biso tozalaki tango bazobuka bazotonga école ba image ba archive vraiment ezali ya makasi. Na 36 ans oyo message d'encouragement et pas ya moto na nzambe na ba collaborateur na ye na ba choix pe ba archos nyonso ba kolando à travers le monde ni na koyeba sa ba tozo sambela que nzambe a gardé lisusu papa na biso constant pendant beaucoup plus des années encore. Nazo pesa conseil na bandeko. Lelo ba église ekoma kaka yaka tozomona voyage na yo, yaka tozomona mariage, yaka tozomona boyema. Étude ya parole de Dieu to yebité. Mabe na biso lelo ba jeune eza to lingi mi kozala en contact na parole de Dieu te. Alors nako encourager bandeko nanga bazana musika boya non pas seulement à wana Arche mais église ba église vivante place kombo ya Yesu eza ko teyama na sérieux nyonso na vérité. OK na tondi nzambe et merci pour na liloba nga na komaki na Arche na 92 93
À l'époque, temple ezalaki nanu boye te. Tozalaki na hangar. Tozalaki na hangar na époque wana. Et baban tozalaki nango en bois na micro baffle moko. Soki batie musique ba référence ezosalema na kwi kwi. Mais aujourd'hui, en tout cas, église ekoli, Nzambe azwa lokumu, surtout à Pambola, papa Nabiso, révérend pasteur Israël Ntembe, oya tenir ferme année après année, et les lots komi na mobu, tout komi sa tu na mwambe, ndenge tolobeli yango, église ekoli, tout komi sa tu na motoba, église fandi, et temple etongami, kiti ya bien, sonorisation ya bien, basali. Pourtant, na yaki nazalaki moniteur te, nazalaki moi en école de dimanche. À l'époque, je n'avais que 17 ans encore. Mais tala lelo tokomi ba parents et tokomi basali tozo sali la nzambe na kati ya tempelo kombo na Yesu ezwa lokumu. Personnellement, ce que je veux retenir, c'est que, comme vous me voyez là, aujourd'hui, je suis médecin, cardiologue, je suis professeur d'université. En fait, je suis arrivé dans cette église, j'étais enfant. En fait, j'avais 17 ans. Alors, le témoignage que je vais donner, c'est celui-ci. Dans le temps, j'étais sportif, je pratiquais la self-défense, les jiu-jitsu. En fait, c'était derrière de l'autre côté. Nous pratiquions notre sport et dans cet endroit que vous voyez, dans tous ces bâtiments que vous voyez ici, en fait, il y avait un élevage de poules. Donc, il y avait beaucoup d'herbes et tout. Et un matin, on s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes, des Américains, qui sont venus pour construire un édifice en cet endroit. Personnellement, je leur ai posé la question de savoir, vous venez d'où? Ils m'ont dit, des États-Unis. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Ils m'ont dit, non, nous sommes venus construire une église ici. Je leur ai dit, mes chers amis, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de maçons? Au Congo, il n'y a pas de menuisiers? En fait, c'est des jeunes gens qui avaient contribué de leur argent. Et voilà, ils sont venus ici. Et par la grâce du Seigneur, et voici aujourd'hui, j'ai donné mon cœur au Seigneur en cet endroit. Comment ça s'est passé? J'ai été invité et je suis arrivé ici. Ce jour-là, c'est le pasteur Sembe qui avait prêché. Et je crois qu'il était avec un autre pasteur. Il a fait un appel et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et voici que depuis, je suis resté dans cette église. J'ai grandi dans cette église. J'ai eu mon diplôme d'état dans cette église. Je suis allé m'inscrire à l'université dans cette église. Et déjà, chers amis, en 1990, je voulais arrêter les études. En fait, c'était le moment où il y avait la fermeture avec des problèmes de démocratie au Congo. Mais le pasteur Sembe m'a dit, Nathan, je veux te voir médecin. Donc, si ce n'était pas le bon conseil du pasteur Sembe, je vous assure que je ne serai pas médecin. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis allé à l'université, j'ai terminé la médecine, j'ai fait ma spécialisation, je l'ai terminée. Donc, je suis cardiologue, je suis aussi médecin aéronautique. Et là, je suis professeur d'université. Je me suis marié ici, j'ai des enfants qui viennent ici. Et on ne peut que bénir le Seigneur pour les ministères de cet homme que le pasteur Sembe. Alors, un message à tous les Archois qui vous suivent, surtout dans cette émission si spéciale où nous célébrons les 36 ans du centre évangélique Arche Alliance. Le message pour tous les Archois, c'est celui-ci. Comme la Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, je conseillerais à tout le bien-aimé de l'Arche d'aimer leur église. Non seulement d'aimer leur église. Ah oui, j'aimerais aussi rester sur un fait. Il n'y a pas seulement que ceux qui étaient venus très tôt, non. Mais vous savez, il y a des gens qui ont été appelés, comme la Bible nous dit. Il y a eu des ouvriers loués à plusieurs heures. Donc je demande à tout le monde d'aimer l'église, de travailler pour cette église. Et aussi, comme vous le savez, nous ne travaillons pas pour une église, mais nous travaillons pour la parole de Dieu, nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et comme vous le savez, pour le moment, l'arche centrale ici a beaucoup d'extensions. Nous avons des extensions à Kinshasa, nous avons d'autres extensions dans tous les pays, dans les provinces, en Afrique et dans le monde entier. Nous avons des extensions même en Inde, en Australie, aux États-Unis, partout. Donc j'encourage le membre de l'Arche à contribuer pour la mission.
comme vous le savez, la vision de notre Église est vraiment fondée sur la mission. Un message spécial à notre papa, c'est pour moi un père. C'est pour moi un père, comme j'ai dit, il m'a baptisé, il m'a marié, voilà, il m'a marié. Il a évolué avec moi, il a assisté à ma défense quand j'ai défendu ma spécialisation, quand j'ai soutenu ma thèse, il était là. Et je me souviens même que quand j'ai perdu mon père, je crois que c'était les années 91 ou 91 je crois, et en fait, depuis lors, c'est lui qui s'élève comme papa. Donc j'aimerais vraiment l'encourager, j'aimerais que le Seigneur le bénisse, en fait qu'il bénéficie de ces mystères, en fait, le mystère de père et de fils. Voilà, nous aujourd'hui nous sommes des fils, nous sommes là pour l'encourager, pour le soutenir. Donc je ne peux que l'encourager, j'aimerais vraiment qu'il aille de l'avant et que le Seigneur lui accorde la grâce d'être encore fort et qu'il puisse encore contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Je profite de la dernière question parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes professeur d'université, de fierté pour nous les Archois et pour le chrétien en général. Pensez-vous que c'est facile d'être professeur et surtout chrétien en ces temps de la fin? Vous savez, la promotion de valeurs. Voilà, vous savez, dans le temps, nous pensions que les gens disaient d'abord pour être médecin, il faut aller être sourcier, je ne sais pas, occulte, ou même être professeur, mais c'est rien. Je crois que c'est notre Dieu, c'est le berceau de la connaissance et de l'intelligence. Lorsque nous nous appuyons sur le Seigneur, eh bien voilà, le mot que je veux donner aux jeunes gens, aux étudiants, vous savez, aujourd'hui, nous nous rendons compte d'une chose. Nous, quand nous étions étudiants, en fait, nous faisions un effort de lire nos cours. Et moi, quant à moi, je n'ai jamais triché. Donc ça, je dis ça au micro. Mes amis, mes collègues avec qui on a étudié le savent. Je n'ai jamais triché. Mais pour ne pas tricher, il faut lire ses cours. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des étudiants qui ne lisent plus leurs cours, qui sont beaucoup plus dans la distraction. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Et lorsque nous corrigeons le papier, nous nous rendons compte que tout le monde triche. Donc le chrétien catholique, pentecôtiste, les musulmans, tout le monde triche. Ce n'est pas bon. Donc ce que je dirais aux étudiants, mes étudiants, c'est de lire leurs cours. Alors nous, en tant que professeur, en tout cas, je marche dans la crainte de Dieu, donc je n'ai pas de problème. Je fais mon travail consciencieusement, suivant la déontologie de mon université, et aussi en m'appuyant sur la parole de Dieu, les problèmes ne se posent aucunement. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, merci. Papa Topeso, merci. Kopé Sabiso Micro s'est présenté. Bete ce nom l'issolio comme na arche ndengeni et puis 36 ans na mukuse pendani no yokoloba. Merci beaucoup comme on a Achille Ilunga. Na moni arche kobota mo bien tamba somi mabele oyo. Ezala ki bitumba entre ba anciens militaires à l'époque il y a papa maréchal na ba missionnaire ba yakia. Ezala ki c'est on pas la vision parce que tout la église elle a eu pénalité. De part et d'autre, on a une musique pour l'église. Mais tant l'église, il y a un peu de kimia. Baka accident pe a on a vu na biso ici là. Biso va musu soto na bombo. Bien sûr, na zone va liboso na bino. C'est grâce à l'église Arche de l'Alliance que, en bref, le Kamanakol va liboso yangwana. Gobi grâce à Arche et Salinine. Bon, Arche s'est transformé. J'entendais parler de Dieu, mais j'ai vu Dieu dans ma vie. Grâce à Arche, grâce à ma prédication, il y a... Concrètement, expliquez-moi ce limbo-là. Non, on a le bigan à Zali témoignage vivant. Ce que tu dis, Arche, on a Bella qui m'a cassé, ça fait 10 ans, ou plus de 10 ans. C'était la fin. Mais grâce à ma prière, il y a un pasteur, il y a Arche. On a se rétablir. Si on a eu ça qui est en animaté, on a eu un basse, on a eu un sida, on a eu un nerf sciatique, on a eu un PC. On a eu un malade de Bélé. Mais les gens ont la bonne mot. Ils ont la carte Arche, ils ont vivre dans la carte Arche. Il y a un témoignage pour vous. Nous avons Arche, tout PPP na pasteur Saint-Sempe. Yo so benga pasteur na zo benga papa. Différence là. Parce que papa pour ngai papa mtu aganyanga na amte, mais abana côté ya papa o ya ngai aboti ngai. Donc papa nanga kinda na maloba wana, même tango bazo kunlai, mtu soka sambela ki da pasteur Nsembe pour na papa ngai. Donc na ba souvenir est tellement ébélé, ya malamu ébélé. Donc ça na mila loba wa ezamulai, oboyoki na loba ki non.
arche namoni ko banda ya arche namoni ne banda ko bundela mabele oyo namoni ndenge lite mate bando te mawa namoni ba brique ndenge ezalaki awa neto bano fana ba brique namoni ba banko somba ba kiti lelo namoni lo temple amone ndenge salami namoni biloko ebele na arche donc ngai nazali témoignage vivant donc matériel didactique ni ba pédagogue balobaka ya arche. Merci beaucoup papa. Tozo koba seko koba na mobembe na biso ndenge toyebisa kibino toza na centre évangélique Arche Alliance Masina pona kopambola nzambe pona mibu tuku misato na moto ba 36 ans ndenge babenga na li français mosala monene oyo esalemi na esika na lisungi na nkolo c'était pas facile yango bozo komona basali na nzambe bana bazoleka moko nsima na moninga pona kopesa litato li na bango mama topesi yo merci kopesa biso temps sango boni sango malamu papa sango malamu papa esengo ya kopambola nzambe pona 36 ans oyo makasi esengo eza makasi na ngolu nzambe asali biso boyebi na batango ya boye nous sommes parents kobota mwana komema mwana 9 mois et puis komona mwana kokola ezaka vraiment eloko apetete mais aujourd'hui c'est notre 36e année au tozo pambola nzambe tobandaki lobi dimanche lelo toye pona ko clôturer. Moi personnellement ça fait 17 ans que je suis ici na ki jeune fille toyaki na ba mituna pe ebele toyaki na ba situation pe ya molili ebele mais tokuta na nzambe awa akangoli biso abalisi biso apesi biso bana et aujourd'hui nous sommes servantes. Je suis monitrice, mon mari est pasteur, nous servons le Seigneur plusieurs fois. Tomoni nzambe na balolenge na ye ebele. En tout cas de ne pas cesser de prier pour cet homme, notre papa Israël Tsembe, couple Loyela et notre mamie Foura. Vous savez, quand vous avez affaire avec un père qui est responsable, ça fait de la joie. Papa Oyo Asungi Biso, oui, il y a eu plusieurs vents, et Yaka et Ningisi Béglise, mais notre papa reste serein, toujours dans la volonté de Dieu, nous communiquer la pensée de Dieu. En fait, il nous a toujours dit de ne pas courir derrière la bénédiction, mais c'est plutôt bénédiction de Ekoya vers nous parce que nous avons celui qui s'appelle Jésus qui est la source. Donc itoli na kopé sana musika tozali nzambe apambola biso apambola bino to cessete ko tikala toujours bon moko to soutenir papa na biso kino na suka ya mission na parce que nous voulons encore lui voir azan a besoin na biso. Kobana mobembo na biso 36 ans à centre évangélique Arche Alliance Masina ezali extension ya Yambo ya la borne ezali mkone sengo 36 ans moi na sisi université à Bali à Bouti c'est déjà responsable ya omoni bana Arche baloba okanga mono côté balingi batalisa bolamu na nzambe pe monene na nzambe na tina ina toza pe na mama Rose mama pasteur ye pa linga pesa biso makanisi na ye. Bon, na 36 ans il y a Arche de l'Alliance, toza vraiment na esengo makasi kokumisa nzambe. Ngana komi awa na Arche ba 2015. 2015 nde na intégré famille Arche de l'Alliance Masina. Vraiment j'ai été beaucoup marqué na parole oyo pesa marakati nesika oyo. C'est la parole qui est le fondement de toute vie chrétienne. Mutoyo azoyo kaliloba ya malamu, akokola malamu, akobika pesa lina ya malamu. Oyo makanga na Arche de l'Alliance, ya liboso eza la parole, l'intégrité de la parole qui est prêchée en ces lieux. Si je tiens jusqu'à ce jour, c'est parce que cette parole-là demeure en moi. C'est ce qui fait notre force et la force de l'église Arche de l'Alliance. En plus de cela, ezane loko e markangai makasi ezali otobengaka hospitalité. Hospitalité na Arche eza makasi.
j'ai été encore marqué et je suis toujours marqué par l'hospitalité. Et bandana bakambi, tina biso nyonso elongo, unité wana, communion fraternelle wana, oezana Arche de l'Alliance, c'est vraiment des choses louables. Toza ko senga na bino bozolanda biso, soki onano koma arche te, yaka kaka ta pona yango. Yaka nanu okuta na hospitalité ya mibale okuta na parole eko vandisa yo ko sala ke obika sali na yo liboso ba preuve nyonso ko se présenter liboso na yo. Pasteur Papi Shalom. Shalom Papa Max. 36 ans. Il y a centre évangélique Arche Alliance Masina balobi yo penza obandi penda ozaka penda ni bandi bete so mo na mukuse penda lisolo yango. Vraiment na mukuse bon. Na bandi ko kozala moto ya parmi bato ya Yambo na église Arche. Bon, ils ont privilège, mais je crois qu'ils ont ngolu. Ils ont ngolu que la salabiso, tous à la première invitée na centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Je crois la première invitée tous à qui au nombre il y a 120 enfants au babengisaki pour Arche bandana bana. Bandana bana pe bana liboso ba invité liboso bazalaki 120 yo zalaki kati na bango nazalaki kati na bango pe to sanganaki awate ezalaki na nzete moko liboso kuna to bengo arbre de la sagesse bana nyeso to sanganaki na nzete wana ya arbre de la sagesse to zalaki 120 liboso ya oyo azamo mokambi pe ange okola pesa biso na kati ya lingomba oyo pe pasteur Israël Sembe to zalaki na ye et to bandina ye na mukolo yo pete sangisipso da date yo il y a le 1er mai. Le 1er mai to salaki wana et na beaucoup ta nabiso na intérêt yo to portaki na ozalaki biloba nzambe po nzambe to ndeko ko yo kay meto yebaka ite. Mais awandi to ko yeba nzambe et na nzela na biso basengi biso to invité baboti to invité ba parents bon bana ukeyi to invité ba parents le baboti ba andi ko ya awa nde pasteur église vision et comique en tout cas Arche et comme pe na baboti pour pasteur ayaka na mission ya bana ya bana parce que quartier yo terrain yo ezalaki na ba mouvement belé ba délinquance bana batanga kate bana éducation moko ya mabe o benga éducation etengama alors koya Arche awa eza réponse ya nkolo pona masina wa eza réponse ya nkolo pour être nanzela Arche. Bon, biso ba témoignage tu me demandes ce qui Arche ya kate to ngato za banani parce que ba mouvement zala ke belé awa immaturité délinquance bon kozanga kutanga mais Arche ndenge ye awa nanzela na biso comme ba première invité pe mission zala ki bana ko encadrer bana ya kotoyo mais soki kaka na bana te bana to trouver intérêt na biso to kutena na nzambe pe to étendre to élargir vision na okende ko inviter baboti le baye bakangami vision et fongwami ezaka ka ya bana te mais comme sikoyo na baboti o baye ti tozomona Arche et comme lelo yo o ezali lelo zape pasteur lelo naza pasteur nazalaki na qui a âge à 9 ans. Na âge à 9 ans. Tu évolues dans l'école école de dimanche. Tu évolues wana. Après, tu sais école de dimanche, tu continues dans jeunesse. Après jeunesse, la grande ça tu continues dans département. Tu sales l'incolo et c'est pas Nzambe. Nanzela mosal naye amon a décelé ba grâce. A décelé ba grâce et a tindi biso formation l'institut biblique. Tu sais ici institut biblique et toye na musala ya nkolo comme pasteur pe tokei na ba formation ya ba faculté théologique lelo toza pasteur na Arche wa
na nzela ya Musala Nzambe papa na biso Israël Sembe na nzela na ye to komi oyo tozali lelo yo na 120 wana bozalaka. Est-ce que bino tu bozali awa ba combien batikala to ba combien batikala awa na 120 wana bon en tout cas eza lokola promotion ba génération ba batikala wa bon na j'aimerais connaître d'abord ngande na atikala wa quand ngande na atikali na 120 wana et ba que bon ba ndeko na biso ndeko na biso pe lek na biso winner et pas qui ko rejoindre biso na ba groupe wana mais pour l'instant na ko ba atikali ngai na winner na ye na ye Ocha Christian Ocha ba biso nde totikali pour l'instant na Arshawa. Merci beaucoup. Et merci. Nakumisi nzambe po ete musala oyo ye abandaka akobaka asukisaka ebandeli ezalaki facilité eza na moko oyo abiangamaki na nzambe pona kokoma na esika oyo ezalaki nde centre avicole donc bazalaki kobokola nde basoso daipene bao bayebi awa na pembeni ezalaki seyaza mengai na ye na kati na esika oyo mbula mibale nsima na kobanda yango nde nakutanaki na molongani na ngai et puis après toye kobalana et on a vu les faibles commencements. Ça n'a pas été facile. Je dirais tout simplement que Ebenezer, le Dieu qui sait secourir, il nous a portés, il nous a secourus. Église oyo ebandaki nde na bana, soki toyebi historique, ezalaki mukolo ya liboso, c'était le 1er mai 1987. Nde tangu bana basangana ki nesika oyo puisque papa Israël ayaki awa azalaki na stratégie ya kokutana na milimu mingi balingaka balobala bamikolo baoyo bazali kosala baoyo bazali na ndenge ya kosungame bana mike nde azalaki kosasocie na bango atei bango babeti babale ensemble babeti badame ensemble après azopesa bango liloba baparent baye komona ke bana baza kozonga na ndaku bachange ndenge nini bana oyo lolenge toyebeli bango ndenge nini bakomi. Alors les parents étaient curieux, il y a quelques parents qui cherchaient à pouvoir connaître qu'est-ce qui a fait que leurs enfants ont pu changer. Des bana mususu ba invité ba parents na bango. Je me souviens, il y avait quatre papas. Mususu asi akenda précéda biso na gloire, mais ba mususu bazali neti oyo azali kokamba département ya ba fiancé na ba couple papa minga. Donc baye koya pona curiosité kotala nani oyo akutani na bana na bango pe ba changer. Po bana bazalaki na ndenge ya kozalela mais échanger bakozonga propre baza poli bazosala misala na ndako bazotanga nzokande bazalaki na se ya makolo na nkuku na musali ya Nzambe pasteur Israël Nsembe Loyela puisque autaki la borne et puis bazali koloba eloko moko te ya malunga eko banda na masina. Masina d'ailleurs ça veut dire s'asseoir. Selon ce que j'ai appris, s'asseoir. Okukuta batu na badame ba papa mibemba basalaka te bana soki babali bazongi na bandaku donc ba misala ya ping-pong donc eloko moko te. Mais Dieu, par l'évangile, par l'entremise de son serviteur, il a touché ses enfants. Les enfants ont
invité les parents. Et les premiers jours, Oyotolobi, le 1er mai 87, de bana bayaki, donc campagne d'évangélisation et salemaki awa sanganaka ezalaki 120 enfants et 4 adultes. C'était le départ de cette église. Et puis na kolongwa na kati ya ebandeli wana nde baoyo batouché ba mususu, baoyo batouché ba mususu, donc évangélisation esalemaki porte à porte ye moko azalaki kosala elongo na bana ba invité baninga na bango ti nzambe asali oyo tozali komona na lelo. Lelo bana wana mingi bakoli bakomi ba ingénieur, bakomi ba docteur, bakomi ba homme de droit, donc toutes les catégories confondues. Donc c'est pour dire que avec les enfants c'est possible makambo ya minene esalema bakoli awa na se ya makolo ya musali na nzambe. Tomoni ba mama, tomoni bilenge, tomoni batu ya ndenge na ndenge tokumisi nzambe. Puis ils ne se sont pas seulement limités ici. Mingi bazai koloba soki to yambi Yesu, on attend pour aller au ciel. C'est tout. Les autres ne voulaient même plus étudier. Mais na ba conseil batolio bazalaki koyamba na isika oyo bakobi na kotanga. Ba mama bazoteka makala bazotangisa bana na bango, bamusu bazosala babenye banini, mais basilisi ba université bakena mikili bamususu bakena étranger, tango bakomi kuna bakangi maboko te. Tolo ba centre évangélique francophone Masina awa bisika tozali e formé batu ya lolenge na makolo ya musali na Nzambe. Et puis bisika oyo batu bazalaki kokende ezala mission, ezala pona kotanga bao wana pe par leur comportement, par leur vie et par l'évangélisation ba gagner ba ame mususu yango wana ba extension mususu ebele efungwami. Lelo tozali na beaucoup d'extensions dans le monde entier. Je pèse bien les mots, c'est partout où les enfants de l'Arche se sont retrouvés et ils ont formé des cellules, des églises. Et puis nous avons des missionnaires qui sont partout largués na kati ya musala ya nkolo. Tozali kokumisa nzambe, tomoni na bisika oyo nzambe kosunga mabota, kosunga batu nyonso na ndenge ebele. Atayo papa Mars toye komona yo na kati na isika oyo pe osemprenye na musala oyo eza kosalema awa, puisque oza témoignage yo po yebi okoki koloba likambo pona tina ya centre évangélique francophone. Pona nini ezalaki francophone malgré que tozali ko toucher batu na lokoto ya lingala. C'est puisque awa bamonaki batu ebele bazali kolobaka kalingala nde batie centre évangélique francophone et la bonne, donc extension à la bonne et à Liboso. Il fallait gagner les gens qui étudient, et puis à partir de là on gagne aussi toutes les autres couches. Tokumi Sinzam na école, puisque vision mutoyo asombaka na isika oyo azalaki kokuta musali ya Nzambe na se ya nzete tiye moko se renseigner ti aye kosomba esika oyo. Lui-même c'était il était enfant, il était orphelin, et puis azui motema wana nde ake kotuna atunaka na ba oyo bazalaki kokamba papa Israël. Mais jeune moko azalaki wana azalaki ko gagner milimo, azalaki ko rassembler ba jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas acheter cet endroit-là pour qu'il puisse vraiment rassembler les gens? Yangwana batonga ki na liboso na kanisi ba oyo baza kotala na bililingi bakoki komona atonga ki place esika ya kosambela pona bana, atongaki pe quelques
classe, quelques salles pour que bana bakoka kotanga bisika wana atongaki pe esika moko alobi bakoki kosala ta menuiserie. Donc la vision était là et ça rencontrait aussi la vision de celui qui était largué en ces lieux. De toza komona makambo nyonso wana kosalema tokumisi Nzambe. Jusque là Ebenezer nous a secouru. Bon, na libota Nzambe baba zolanda biso tokoki kolobaka ke lokola Yesu alobaki mukolo moko na mosali oyo autaki kosala bilanga tango azongi. Est-ce que ezali avant na mesa po uti na bilanga abiki maître na ye akoloba na ye kende na cuisine sailanga biloko na lia bongo na simande ovanda motauti na bilanga kolo na ye azoloba na ye alobike olambela ngai lisusu akanisi fatigue na ete mais na sima Yesu alobi ke mosali wana azalaki na esengo ya kolambela nkolo na ye puis présenter likolo na table. Puis alobi à la fin, j'ai été un serviteur inutile, je ne fais que ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Nazali un serviteur inutile, na sali kaka oyo nkolo alobaki na ngai na sala nde naza na esengo ya koservi nkolo. Eza lokola sentiment na biso lelo pona moko ya lelo ya le 1er mai pona oyo nyonso elekaki soki tokanisi ba souvenir wana eza ebele mais tokanisi eke moto akoki kozwa lokumu na nyonso eza nkolo ye moko moto abengaki biso moko toza na qualification nini ya koloba epai na bato mpe bato babongola mitema na koloba epai na bato baya epai na Nzambe mpe bato mosusu lelo bakomi ba responsable bakomi ba ministre bakomi ba mikonzi ya basoda bakomi na police bakomi ba professeur ba université bakomi ba médecin renommé ezali nkolo ye moko tokoki koloba kaka nkolo ye moko alongolaki biso bipai tozalaki pona koloba na biso kezonga na mboka na Hollande yokene na poto bongo zonga na mboka bongo tango tozongaki bon même ata libota e comprenaki te mais ça saipi nakanisi libota baza ko comprendre que bon azongaki pamba te ezaki mokano ya Nzambe oyo tokoki koloba yango wana. Na 36 ans eloko emarke ngai makasi ali na koyoka na oyo azali papa na biso ya molimo ayokaki tango na lobi na ye pona musala wa pona kosokipe na bana ko implanter ka église te mais pona kosokipe na bana lokwa nazalaki omonier pe tango na kei kosola na ye malgré comité ya lingomba ya ngai kuna na ndako na la bonne balwai ke baboy conflit pasteur na bango amoni pasi mingi na KDC na Assemblée de Dieu ya kokanga ye ya kosala ye makambo ndenge na ndenge bongo baboy ke basala lisusu na lingomba na ngambo oyo biti na bango ezalaki batoucher une certaine couche ya population ya ba élite ya mboka wana nde vision pasteur azalaki nango. Alors tango toyi kobandawa nde ye moko moto asoutenaki mpe soki oza na vision soki moto akosoutenir oyo aza te ekotambola te nkolo atiaka na nzela ya bato moto mosusu po asoutenir yo oyo marke ngai ezali eke nkolo atikali fidèle nde eloko nakoki koloba eke nkolo atikali fidèle mpe akotikala fidèle même ata biso tozali infidèle mais ye a demeuré fidèle nde eloko bon tokoki koexplike omoni ke soki nkolo abengi yo nkolo ye moko Yesu ayaki na kati na mokili oyo
pona nini akendeki te kokutana na ba roi kokutana na ba souverain sacrificateur akendeki kokutana na ba pécheur bakoki kopesa ni mbisi ya kolia. Alors tokende pa na bana na lotomo ankolo parce que omoni na kati na mboka pe ngomba soki ba bebisi soki ba ignorer génération eza koya mboka eko exister te ngomba pe eko exister te yango wana ko bosa na génération eza ko mata eza likama po na mboka o comprendre soki to bosani génération eza ko mata po moto moko aza éternel te lokwa to za éternel te il faut to préparer génération pe nzambe ye moko aza nzambe générationnel ye moko alobaki na Mose pe na Abraham alobi Abraham akozala certainement une grande nation, une grande puissante nation. Pe makambo nga na ebisi il faut ala kisango epa na bana na ye po na kokisa ba promesse na ngai. Ba promesse ya Nzambe le muso ekokokisa mepa na biso te. Mais soki biso to lakisi bana na biso nzela na Nzambe babanga Nzambe ba promesse o Nzambe alakaki ekokokisa mepa na bango. Nde yango na to toucher bana pe tozali ko regretter te. De ça là qui 2 ans, mon fils Azali, il y avait avocat. Vous comprenez? Azali avait avocat. Alors, puis à Bali, puis à commis papa na moi. Alors, pour Nabiso, vraiment, tu peux regretter. De ça là qui mboula mi balé na ndambo, makabo ezala kite. Mais mutabana ko pesa biso transport, yako yakawa ezaki passer vers nous. Puis missionnaire moko Wavron. A ebisi bana na France alobi église moko ebande awa alors bana wana batindeli biso ba vélo na Kinshasa ko rouler na vélo ndenge nini ulikuwa na zaki omonie na ba vélo pe babandaki ko tindela biso bana bapesaka ba offrande na bango na France po batindela ka biso po toyaka awa po ngana bana ova na Goma c'est-à-dire tokoki ko regretter te po na lelo yo moko za témoin po za mwana na kati ya ndako tokoki ko regretter te po na yango eza héritage po na bino. Message à Souka là-bas, la Arche, Bazolando à travers le monde. Bon, message à Otokoi Koloba na bango ezali ke nkolo oyo abandaka musala asukisaka yango. Pe Nzambe aza Nzambe oyo aza générationnel oyo bango bazui lokola Paul alobaki oyo bozui epa na ngai bopesa yango epa na bato fidèle bao bakopesa epa na bamususu. Bango pe ba perpétrer que ba citoyen ya solo bato bazali ko banga Nzambe na ba valeur ya royaume na nkolo bazala awa vous comprendre bango pe ba perpétrer yango bipai bango bakozala même ata ko sale matin to sengi bango basala koleka oyo biso to sali ndedi bonde na biso ezali bon maître Winnie on a dit témoignage à papa na biso solo baki oui 2 ans après lelo maître avocat tata ya bana très engagé quand on a dit papa na osali catholique na olobi bonne ezali émotion mingi pona ngai koyoka ete papa azali koloba bongo biso toyaki awa bana mikie bien sûr que tozokola na maloba oyo Nzambe achaki na munoko ya papa na biso toza kokola yango wana pe omoni tozali toujours wana koyekola chaque jour na makolo ya papa pona ete biso pe lobi n'est-ce pas selon ndenge Nzambe kobenga biso pona to continuer pe mission n'est-ce pas oyo Nzambe apesaki na papa na biso oyo ezokita epa na biso nyonso.